Oui, partout dans le monde, si vous avez mis na poto, en tout cas, même en Angola, tu as vu que vous avez ébélé. Et voilà, déjà, nous avons profité pour nous faire ça, boss Nanga, merci. Donc, boss, nous avons vu que bienvenue à Chomeya, depuis les États-Unis. Nous avons vu que déjà, matanga pe babina Kamalanzo, Kamalanzo. Donc, déjà, Kunape, tu as vu matanga ezo salama pour nous la papa nabiso, Lutumba Simaro. Donc, le loso bon monde toza, toza na kati ya lopangu ya papa. Ya papa na biso Lutumba Simaro toujours na yolo et pas ya maman Jeanne Mbole na mode matanga toujours toujours continuer pour la koyebisa bino que matanga ezali toujours onde to yebisa kibino matanga ezosama jusqu'à ce que tous la légion au corps ya papa na biso et kokita na engomba Kinshasa alors na bike bana poto na ebi mes condoléances belé pas ya Edo Kiba ou ya perdre peu grande sœur na ye à partir à Bruxelles pourquoi pas na pesa sous bon retour hein babi na Sylvain Makengo babi mwana bela azana kata nabi ke boza ebele o bozo landa biso donc lelo soki bomoni toye liboso na bino o nyoso bozo landa biso parce que tobi ke papa na biso Lutumba Simaro le poète de la musique congolaise l'icône de la musique congolaise tolobi papa azalaki monument et akotika la toujours koza monument ya musique na biso parce que a composa ya ebele plus de 300 quelques chansons et puis na ba proverbe na 4 c'est pas si facile yango tolobaki toujours pour na honorer papa donc tozo continuer toujours na séance procédure surtout ozo salama ya matanga et beaucoup plus c'est souvent mon ngala zawana et pas na bino obino bolandanga bana poto partout dans le monde au besoin mi na bosante ba condoléances be na famille Lutumba balobi Salomon Lutumba Sylvie Lutumba na ebike boza ya kolela na bosante maman na biso pekela nesika zali pourquoi pas maman Jeanne Mbole donc tout ça toujours na kati ya mode matanga alors soki bomoni ngala ye awa ezanini boyoki déjà vous bandi komata tant vous mata déjà ça que photo loba vérité en face na bino ba o nyonso boninga bo salir personnalité ya papa Lutumba Simaro nde na ye pa na bino bato internet na ye pa na bino pona oyebisa bino boy tongi to honorer papa corps na ye e bandeti na suka yo o moni o amutu ya internet babiloko no ya pamba lotia ba sujet ba thème to boyango et puis bino o salir personnalité ya papa Lutumba Simaro il faut bokeba na ba site na bino internet bokeba parce que to bike bokeba na continuer kokebisa bino so na continuer kokebisa bino na mungongo nde na omata mungongo ngana banzo travailler papa Lutumba Simaro depuis 2012 na travailler pembe na papa na biba valeur na biba capacité ya papa oyo ezala te tant to bandai ko vanda na papa orchestre tango ezo souffrir n'est-ce pas sur na kamina to tika mona mututé internet ayo zo image bonne koyate parce que boyeba ke papa Lutumba Simaro peut-être boyike papa koyaka bonne ko landa ba musicien ba landa ba jeune o bolanda lelo et maintenant papa Koufi beaucoup ko salir est-ce que okoki ko zwa photo ya ebembe tse likolo ebembe c'est pas normal beaucoup ko zwa photo ya papa tango saki malade beaucoup ko tiango ko publier ko télémission na ba site na bino na ba thème na bino ba sujet na bino lokuta boyaka nango ngana oyebisa bino moi je suis formé par Johnny Biangando ancien ya Ifasik je ne suis pas de l'Ifasik mais nazana bagage on a fait la ramusananga mais bino bato bouta na ba Ifasik soit disons même Ifasik bokenda na ba Ifasik wana bosomba ba pourcentage bosomba ba point pour les lobo bima na bino ba misusu bo travailler na internet to yebi bino boza mi kandate botangi pete yango komi ko sala bino buzo bebele tongi to yebisa bino boy na ndenge ya male pe na ndenge ya kimia tina oloba parce que na ordre ya Salomon Lutumba mwana moko ya papa Lutumba Simaro alobi na yebisa bino obotia ba sujet ba photo ya papa Lutumba Simaro na momo azaki maladi bolongolango to anango besoin te conseil ka to ko pesa bino ebembe batiaka jamais photo ya ebembe likolo ebembe bozwa photo ya papa o amona na posa photo ozala ngote lukanga benga numéro ezala seno pesa ba photo ya papa j'en ai beaucoup même na kata ndako et même peut pas maman na ba photo na opesa bino bolongo da biso photo wana poto anango besoin te to na posa bo pesa la biso e honneur oto bandai ko pesa ye depuis azalaki vivant et maintenant ti lelo to na posa to continuer na ba valeur wana to na posa ya biloko bino bo sa te na ba internet je vous demande pardon bon ça la bato maele imaginez papa oya botio abelaki bakangi photo ba photo papa na zata nzanzo to makasi ba tiango te
bazwi siko photo ya papa no tango aza maladi nde baye kotia yango combien kosala opasi so na oloba mpona na pasi na kati ya motema biso tozala toujours na mode matanga ntango tovanda na orchestre tobanda komona bino te totika komona mpe bino te pembeni ya papa bongi bosala émission na papa e maintenant bobandi koloba babétise na bainternet basite na bino toza nango besoin te nga nana sanga je confirme yo so boy tuna wili tafara oyebi so naza attaché de presse ya papa Lutumba Simaro depuis 2012 nazo bandela ope na continuer peut-être am so elekela bino naza trop jeune comment na ko demeurer pembeni na papa mkolo bolobaka bomesana koloba siko yo mto mesana koloba loba lisusu Fabrigas na pesi yo ba coup de chapeau ebele ndo loba pene ba chroni fuati na ndimi ba chroni fuati baza na ba site ya ba fuati ba tia po ba banda ko sali ba personnalité bato yo ote ba photo to sengi yo pardon je vous en prie bon longo la photo wana o botie wala bozo publier papa tango zaki malade to na posa to valoriser papa na biso Lutumba Simaro to na posa to continuer nango bolongo la photo wana bolongo ba titre wana je vous en prie to na posa to la papa na bonheur yo ozaki na posa to loba lelo to koloba nde to kumisa l'icône de la musique congolaise. Oui, c'est vrai, asa l'icône de la musique congolaise, il est le monument, le seul musicien to tikala ki nae. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde que non ayaka composer ayaka zo pesa ba proverbe. Imaginez-vous combien o ya loba hein o ya loba bakake. Et puis tant akufi bakake betama pour no laksaki azaki l'icône de la musique congolaise bo sakana na été na sengi la bino na ba site na bino ya fuati bolongola photo nga nana sanga na sengi to na senga ngo euti mona euti na kati ya famille ba photo bino bozui ya maladi bokomi ko bimisa likolo bolongola to na ngo besoin te so ça pour ça site no ezala bien mais pesa papa Lutumba Simaro ne pesa e valeur ebele parce que bagage au papa Lutumba Simaro zaki nango yo za nango te lelo ti lobi nande pa ndako ma prophète peut-être msu papa no pa za maele wana te donc na mesko lo ba on akanda tam su papa no ana mayele to Lutumba Simaro zaki nango yo mto lingo banda ko salir ozo ba photo mabe banda otia longola ngo to sengi bo longola ngo to nango besoin te to za nango besoin te to pesa ba valeur ebele nde to banda ko pesa toujours valeur. Donc pour nous continuer na ngala tangela bino message on otanga eza ya mwana na ye Salomo Lutumba mutalobi na otanga ngo pona esa bino ke bana na ye ba boyi to souffrir na kati orchestre to mona bino tena ba caméra na bino papa bande ko vanda to mona mutu ta ye onga mutu ya site fuati na ye to sala émission na papa pona tombo l'orchestre non to tombo l'orchestre so to ndo tombo l'orchestre so to ndo pendant malembe mais lelo bino nyonso to bokomela ba caméra mbangu po mutu akufi po babe to reconnaître tant aza vivant quand ndaza ki vivant pourquoi pas boyaki ba caméra na bino bo banda rolakisa orchestre o bana o kendenge etambola lelo lokwa papa akufi bino nyonso to bokomi ko ya bo bandi ko bénéficier po bo tombola ba vie na kati ba site na bino so lingi luka vie luka on ndenga bien bo luka vie na ndenga bien na ndenga salité te po bo mo sasko komi salité ngape na sana ba ke komi salité ko ba émission salité et komi pe ba photo ya no remonter ba Facebook c'est salité je vous dis yo déjà tant so bandi bongo c'est que papa no pende la ko respecter no yete yo o boy ko respecter Lutumba Simaro respecter papa abotiote et tozo tanga message onga na tanga eza ya mwana na ye Salomo Lutumba na tanga pour la samu ke famille de boy ba photo la mino botia botika o publier photo na ye ya maladi bozo photo ya bien so za na ngote senga biso to pesa waza na posa photo senga hein maintenant bomoni hein eza déjà moko ya photo ya papa. Oh, ça moko ya photo à papa. Peut-être que on a besoin benganga. Na opesa na nga on a téléphone na bluetooth na opesa. Ata na WhatsApp na opesa on numéro na pesa ba photo na ye. Et ça qui vivant. Bolongo la photo autant ça qui malade. Bolongo la photo oyo azalaki malade. Et maintenant na bandi déjà na kati ya message nanga. Donc ça message moko yango yo tozotanga. Donc déjà ba komelinga na kati bango na poto matanga eleka bien baza na salle donc matanga eleka bien alors bazo senga kimia ezala na les deux familles na Kishasa ti awa et maintenant a commis ba chroniqueur ya désordre ngai na bwa kabino yo za chroniqueur chroniqueuse na bwa kibino et puis na bwa kabino kala na coopérer bino te bon mona ngale ka banzo finga bino te peut-être monsieur oloba sanga rango na ngonde na ngai donc na nga no tikalanga je resterai toujours yo muto bandi ko meka buzo ba tika poto te melo déjà et puis awa
alobi déjà totelemela bino makasi so bwana tembe na ko balola bako benda na caméra bomona message nazo loba te pona loba yango wana bomona message o to tie donc botanga ngo très bien bino bat bozala posa ya buzoba la kati ba site na bino message yango wana eza moko ya mwana papa Lutumba Simaro o ya komi totelemela bino parce que a komi bien soki bolingi papa Lutumba Simaro bo batela bomoto na ye to sengi bo batela bomoto na ye soki bolingi ye ba yebisinga na yebisa bino bo batela bomoto na ye pe lokumu na ye hein lokumu na ye ezala donc awa lokumu nini bozo pesa papa ya publier ba photo na ye wana eza message ya mwana na ye Salomo Lutumba bomoto na ye bozo publier ba photo oyo muto azaki maladie pourquoi est-ce que toi nango besoin muto abelaka mais bon luka photo bien botia bon luka te boto ba site la bino be page Facebook no poso ba jamais be photo muto a malade n'importe quoi bolongola ngo toi nango besoin te en tout cas so pe ozandenga so bolinga ke et que so ba procédure à l'état yom to publier parce que wana eza avertissement to ye poto avertir yo oyo moniti corps ekobima on continue na kati ya buzoba to avertir yo lisusu ko mekate n'ose même pas de publier dans votre page, n'ose même pas de publier dans votre net, votre site là. Oh botia ka blora pamba ya fouati ba site ya fouati na télémébi. Bon mekate, eza message o est passé. Et so na beto libaku na sengi bolimbisanga. Mais apo na beta mutu libaku te. So to loba bo po eza pasi. Papa tanga zena bon moto mona mutu te même na lingwa la boya na ba caméra na bino. Kenga site bo na epona o sa émission papa to mona bino te. Pe à chaque jeudi à concert beta mato mona pete caméra parce que ngana za ka ba chaque jeudi. To mona pe caméra te awa e ye ya site bo ko filmer ba musicien bota na ndenge orchestre etambola non. Donc to seng na bino pardon, bolongola ba photo na bino. Yom to so publier ki na sengo supprimer. So supprimer ngo eza malamu. Respecter papa ya kufi, bon motoné na ba valeur na union so ba PC dans le monde entier. Donc na ba konza mboka nde ba honorer yope, honorer ye mindele. Donc ba tuto ba zone dimaye. C'est que yope honorer papa Lutumba Simaro, soko so publier ki c'est simple, kota na page Facebook na yo, kota na supprimer aussi photo wana supprimer yango, to na ngo besoin te. Soko supprimer tanga na mono na kata page Facebook, na ya lisusu. Pe na lobela déjà dimanche on leka et pas on bana numérica. Siko to loba pe na chaîne locale. So bongi to anda otanga siko ba kombo na bino. To tanga ba kombo na bino et puis mukola matanga papa nga na poso ça désordre te pona yebi combien banda ko peser pona nga. Na travaillé pas net depuis 2012, 2019 na pembe na papa Lutumba Simaro ti akufilelo. Mais soki ko zala bo continuer na ba désordre na ba site na même ko to landela bino. So bo continuer nga na kati matango lila la papa na ndo so charge na bino pe na caméra na to confisquer yango. To boya yango po o publier buzoba. Donc à suivre. A to continuer na kati matanga, c'était ça pour nous ça message na bino. Yango to za na posa o pesa message. Na bino obolo ba mabe pour la papa Lutumba Simaro obo tia ba photo mabe. Donc to za na posa na bino te. En tout cas so na beti bino ba ko bolimbisa mais to za na posa honneur ya papa Lutumba Simaro etelema. Comment papa Lutumba Simaro ezala toujours garder soto linga ki ya soto supprimer ba photo to longwa biloko mabe ya salito to tia ba titre lokuta ba page na biso na ba net na biso pona ozo ba vie. Donc 4 mois na kati déjà awa donc na yebi ke message o ekomi bolinga te bo ndo pesa biso pasi to lela ka poto lela to la libanda bino boyi pasi to mona te boyi pe pasi to na kati ya mitema te mais bo sunga biso bolongo na kati ya buzoba donc na suki a merci. Oh!